Coucou, bienvenue dans notre chaîne, La Grande Découverte TV. En tout cas, bandeko beaucoup, vous s'abonner, vous liker, vous partager comme d'hab. Et bandeko, lelo vraiment to yeli bino na affaire à Maniki de John. Maniki na bengyo combien de fois maman? Maniki déjà une maman, boyebi déjà Maniki. Aza la maman de Prince Babia, ya Jonathan, ya oa mutiana babenga ki la fille là, ya aza pena jeune fille na ye. En tout cas Maniki de John to lali to lamuki Maniki de John aye ko postele biso mobali na ye, likangu na ye, wana mobali nete me likangu na ye parce que Maniki nano abalate. Aye kolakisa biso likangu na ye ndenge baopesa na babis ba video ya mwana bomoni bandeko. Bino moko na boloba. Est-ce que Maniki makambo azosala ka ndenge ye moko aya koloba na internet aya kopesa bato ba conseil? Maniki makambo asali, est-ce que Maniki asali malamu to mabe? Est-ce que Maniki na âge na ye Maniki makambo fo ya kolakisa biso na internet yango yo Maniki? Conseil nini okopesa na Anna Maniki? Conseil nini okopesa na Prince Babia? Est-ce que Maniki soko moni Anna aye osala makambo oyo ozosala wana okoloba nini étant que une mère? Est-ce que so moni Prince Babia azoya kosala makambo wana kaka boye ndenge ozosala okoloba nini? To mwana msusu conseil nini okopesa bana Maniki na âge na wana? Maniki luka na ozwa vie au sérieux Maniki, tika nanu babiloko ozoyela biso s'il te plaît. Zwa vie au sérieux, beze futa kiloko te, beze yaka batu bakolobela o balobeli o après lobi nango esili nango. Maniki toza na poso oyela biso makambo te, toza na posa sagesse na yo na intelligence na yo oyelaka biso wana, me toza na posa ya oyo te Maniki. Nini kaka elo nini epousse oyela biso makambo oyo oyela biso? Oyeka kopresente biso beau frère to oye kosala défi na moto mobo ayebisaki yo olakisa biso mobali na yo, to oye kosala nini Maniki? Eyebisa biso nanu Maniki, eza nini na yo? Dernièrement eumelaki te amiko echoleka au cholakisa biso mobali moko boye susu, mobali yango ye wana ka adecevoaki yo aki kozwa mwasi na ye mosusu abali soi-disant esalaki yo pasi. Baseri obimisa ye mambo Cindy wana ki abotaka te, Cindy blablabla bimana fali etu oyelaki biso mambo mobali na wana mobali no adecevoir yo ekendaki ezongaki mibali kutu te me makango. Maniki na âge na yo fo yela biso makambo ozoyela biso lelo changer mibali loko elamba. Seke soko ozwi oyo tika pe komba Babia, tika Babia vanda kimia Maniki, tika koyembela biso Babia tika esiko apema na kimia pe asona papa bato. Siko to bandande histoire oyo lobelaka nde moto oyo ozwi sika. Parce que ndengo lekine boy lobi kuna oleka boy ngaka Babia pema na kimia te pona nini kombo na ye na munoko nyonso yela biso ye na internet Maniki de John. Eza nini na yo Maniki? Eza nini oyela biso siko mobali boye? Toza na posa intelligence na yo na sagesse no oyela biso moko loba makambo mona ke oui mwasi o muto esalaka, mama oyo aza vraiment mwasi maele. Mais toza na posa ba base na o te oyela biso boye te Maniki de John. Boye vraiment ça va pas aller avec nous. Boye opesa biso ka passe Maniki. Ozote ya bana te Maniki, bazotala Maniki yeyo, Maniki asala makambo yo, Maniki zwa vie au sérieux.
oza mama bana bana si bapusani bana si bakoli oza na baniese oza na bana oyo baobengo mpe koko ndenge yo moko olobaka parce que Jonathan aza deya na bana oza na bana bandeko na oyo baobengo tante bamonaka biloko ya boye osalaka eza soni manike luka ozwa vi na yo oserie yelaka biso mateya etant que une mère yelaka biso mateya ndenge nini nakovanda na libala yelaka biso mateya ndenge nini kokolisa bana yelaka biso baverité oyo yelaka biso me boye te manike yebisa biso siko biti nini eloko nini epuse yo oyela biso makambo oyeli biso na internet ndenge boopesa na bizi na likangu na yo yela biso nanu ya kopesa biso na raison eloko nini epuse yo oyela biso video oyo azwili yo bambanda olingi olakisa bango defi oyo to nini azwili yo mbanda moko boye oyo ezosalaka te nga funaki elakisa vraiment ke nga non tozalaka po basi mosusu basala bongo par défi me yo siko toyebi tosali yango mpona nini na comprendre tellement omoni kuna Kofi na Cindy to Fally na Nana yo mpo olobi te nga mpe yanga siko ofuna ya na ye tala niveau manike manike mpo anika olingaka mokili eningana mpo anika olingaka oningisa Zaire manike s'il te plaît yo okoma pembe na mama Denise Nyakero okoma deja mwasi mo yo moko olobaka nga nakoma likolo yo moko olobaka nga nakoma likolo alors manike mpo na nini koyela biso makambo ya boye tozokende wapi na yo manike nani yango atindi yo nani yango atumboli yo oyela biso bof international mpo nde aza bof national te international talaka internet bof international ake partout donc yo olobi boni boyeko Cindy kuna na père otali koto Fally na père nga mpe sikofuna ya na père eza ni défi manike kola mama kola oza responsable oza mwasi moko une femme forte oza vraiment forte mais forte na o tolingi yango na boye te manike zwa vi au sérieux yela biso mobali ntango obala mobali wa kobala olakisa biso deja babi ya bobala na te olakisa biso oyo mosusu bobala na te yela biso mobali oyo akobala yo biso tosepelaki mama na biso Maniki de John asali nini abali ekesala biso esengo me soki oyela biso biloko Maniki en tout cas eza pasi pe mawa s'il vous plaît yela biso biloko toza nango posa koyela biso makambo te Maniki ozomema biso wapi ozomema bana wapi soko omoni Ana boye ogangela ye to kosala nini yebisa biso na Ana yeli biso makambo aboye azopesana babizu lelo aye achange lobi kuna achange na ndenge obetaka tolo éducation opesaka bana dinu mena osala nini Maniki de John en tout cas Maniki ya koyebisa biso pourquoi oyeli biso video ya beau frère osali yango mpona ni libala te prédote te kaka boye osali yango mpona ni bambanda baleki ukoma bandeko boya na boya kolobela Maniki asali yango mpona nini Maniki Prince Babia Koli toza na besoin la biso o aider Prince Babia carrière na ekende musika mais toza na posa biloko te bandeko lelo toyela eka Maniki to lobele na mom ki aya koyebisa biso pourquoi o eza défi to eza nini lelo yango ka toyelaki et voilà bandeko pona lelo vraiment tosuki awa Maniki yaka zwa kiti na ovanda ya koyebisa biso osali makambo pona nini zwa vi na o sérieux bana bakoli okomi na bakoko na ope kala te bakoma ba jeune fille bamonaka koko na biso ye wana ezosala soni esala bien te bandeko bosabone bolike bopartage et merci na bao nyonso bazosala yango deja esala biso ka bien awa na la grande découverte nyonso ekotaka totyaka bavideo baconcert totyaka baémission nyonso ekotaka oyebi mpe kolamba te yaka okoapprendre awa nyonso ezali et voilà
Bisous, bye.